suis là. Je vois. J'écoute. Tout est sous contrôle. Attends, tenga maboa kaka virgule. Asala boy. Koto asala kwa vimba. Koto asala kwa sondeni na. Mutu na eza munene boy. Torti ninja kwa cobra. Yeba za deux fois. Ah, deux fois bo. Ba mi bale. Yewa torti ninja. Ah, na komi. Amekanga, torti ninja mekanga. Beaucoup de gens rappellent sur scène. On a vu nanga to jouer ne ba belé pas queen madame. La reine mère Via Mami Kulangana. La grande-sœur chérie Mbote na yo. Et si ko za donc on a joué na Janie belé. Oh moi si le quoi nga La brune oh moi si. Nga na condamné te na félicité bravo. Oh makasi. Oh makasi tu memi ya Janie na liwa. Oh makasi la brune. En tout cas ils ont mérité. Il faut appeler son trophée. Merci na eloko sali hein. On appelle la bande kwa mibali. Faut éviter quoi? Viens à Mukolo. So comme na ba perte à mémoire, faut que na hôpital. Kende na hôpital baba na hôpital mutu ba ebelo ni ozo sala. Ça tante à oleka na peso position nanga. Oyeba position nanga te. Na ofanda penda kimia na ozelo katata okutana. Na oyeba yo na olemba makofi na yo. So na makofi ali bende e tobolanga mukongo. Na ondima Dans le lot botongo ba kematanga ya jane comme le quoi ba compte à rendre na biso. 1000. La brine. Faut éviter hein. Faut éviter hein. Faut éviter la brine. Faut éviter. La brine passe yo pesi biso. Yeba ba ko pesa ka yo de génération à génération. Nzambe na za juge. Pour amsoko oko corrompre no ba juge. Ya mokili oyo. Na mbongo oluki osamba olonga. Mais le seul juge est Nzambe. Niveau mon côté. Kebananga. Au moins mon kono na ngulu. Qu'est-ce que c'est votre chirurgie? Le corps ça ozara no moi mobile ça chirurgie pour comme moi si. Ba bosa ndo solo munoko ça munoko. Kebananga. Batela munoko no munene wana ya le corps jipo ezange élastique. Na kata ndaku na yo bangi te po mwasi akoti si yo. Papa lelo zwini okolata ya jani na nzoto tina suka. Yo pe mobile olata ya jani tina suka. Na tina otanga komolo te pona fula yo. Mais okolata ya jani tina suka. Bokene na lilita moni yo ba osalo koleka oyo sali ya jani. Faut éviter vieux. Yo posara maladie out. Nana lobela ka te biso to leka na internet to belela. Po ba tu ba ya. Ba soutenir yo. Et là, kolingi basala ote ko sala ngo muninga te. Et pas biso kindoki kota te po biso moto za da bandoki. Ah, biso to za bandoki. Ba chef coutume, ba za da bandoki. To za da bandoki doki ndoki no mukie. Okokanga to so luko pesa ngango. Nga diama okokanga te. Na kata ndaku na yo bangi te po mwasi akoti si yo. Papa lelo zwini okolata ya jani na nzoto tina suka. Yo pe mobile olata ya jani tina suka. Na tina otanga komolo te pona fula yo. Mais okolata ya jani tina suka. Bokene na lilita moni yo ba osalo koleka oyo sali ya jani. Oye ndi moso ko bota ngati. Oh bongo yendi moso amwa muke. Ya koza ba âge ni. Ah ya na ebi âge ya ndi moso. Aza mukolo ya. Ya muto bandundu batabandu ba melanzo to yeba. Na pas mu pousser. Ah kasi bon ata yo moko. Yana lo banon mo ena yandi mos. Yana ndo osana na couper wana. Yo bam to finga ba jani yo. Omoni ngata za mu keta wana la sona TV na ndeko kima. Na bi mama mu yite o ba sa gorine. Mama na zaki gorine. Papa ndo ba sangisa ba boto pe. Yo ba ndi so ko finga yana biso pe na yo. Ona mukie. Tanga otala yandi mose longa yandi mose bana ko bangisa ye. Ah kasi yandi mose longa mabe. Bongo sikwa ba dia fingi. Kasi yango omoni mutu so za na buzoba ba o dégrader yo ba okita ki mukono na se. Loko ya ki na buzoba. Famille pe ba yo ki passe. Ba mo loko ya ko tiola bango. Afrique c'est bien. Alors bien bongo sikwa ta yo moko. Eloko ngai nzambe akela te pa na nga mutu so akokela ngo pa na nga di. Na banga nzambe makasi. Parce que hier, tu appelles ça un souffle de vie. Les lois sont bien à kufa na okufa. Na kosa eloko la te ka cambionner za na okitoko bongo. Olobi? Oyoki. Obini. Cambio kande za na okitoko bongo. Oyoki o cambio. Kande za na okitoko bongo. Ayaya, loko yo yebi ngo te fanda ka bongo. Batu ba yebi ngo ba yeba.
Ka camionneur za na kitoko. Kangieza nini yo mama? Ngana na yena limi na ka. Yaya. Yo ka cambio. Yaya cambio. Ema kambu. Ona mwasi. Na kiti batio na bato bayambako. Bayambio ka poko sa mambako. Yo tortini nza yo. Yambaka ye kaka aya na lo mama lukuta yanga yo mkono yelo. O mama mkono yelo mwenda ngokosa ka ofunda ngala parka gombe. Ofunda ngala funa. Ngala amuta funa. Ofunda ngala kalamu. O mana gombe no kenda ka osaka re grave. O yo funda ngala funa. On a lapi so penza. O mana ko yambake boluka babesi. Lo kwa ngala la problème ne ya ofinga e. Ngala sila na batu na nzela. Tokutana. Yema yebi tortini zo yamba e. Tortini za faut éviter. Na bweki na ngotuno mama ki bakanga ya dudu PD mais na azolo kumo. Foto comme la sona suka. Mama ngaitaki déjà otuna ngango ti yaya. Eloko ebetenga lokwa ngonga mutu chez mima. Tenga ina lingi tela bamina ngase ko fadeli siji wala bi. Yaya. Somo. Ya dudu PD. Na ebisio Toko na sona suka melikambo pe na. Te likambo oyo ebetinga ngonga na mutu chez mima. Munoko to chaka munoko yango mema biso na kunda. Ezali felo. Donc yo penzo za démon incarné. Je te dis. Tu benga mutu démon. Ata démon incarné. Parce que tant que vous na mobali, so lingi mobali te. Bimise na ndako na o yaya. Ça benga na ki déjà. Na benga po nya songisa ke lisusu kasi. Ela bebo mijani yango yo. Ememaka na poto yango yo. Ebo makabato yango yo. Akene ki poto pona yango. Vieux. Kwa mukolo makasi. Faut éviter hein. Faut éviter hein. Vieux, faut éviter. Vraiment. Vieux, faut éviter pour nga na yaka mabe. Nga linga te bato basakana na ba mort hein. Na linga te wana ya di pota pendo biso balu bato loba. Di pota bêtise. Mango so le kana mondo yo. Yaya. Yaya faut éviter. Éviter yaya. Ya éviter na yate yaya. Leko de mentir ngo yaya. Na yate. Mais oyebi so mutu aza na se ya envoûtement. Ata bo pesi conseil ndeni na oyoka na eti. Nanga za sa envoûtement. Ya jani. Ya envoûtement ya nani? Ya la brine. Susu bakota bakomisa ba mibele ko bamboa. Neti ba la brine. Alesa ka mutu ka biloko mutu moya ko kolobe za tata so mona mabe. Moya sala ngo ezate. C'est bon, mais bolongola nde Omar. Na buzoba na bino. Bolongola Omar. Ba mibali basime komo ningala bango so balati patrati veste. Au moins veste sel ma papa bona sima. Nzoka pumbuka avion. Zambe. Bazala mawate. En tout cas dans cette émission, Zoua Kit. S'il vous plaît très chers téléspectateurs. En tout cas Zoua Kit. Mutu attention. Tia mai pembeni. Tia likayabu, tia café. So attention et mataka. Soit moi mai romela sur le matin au même au petit motema. So attention na ope kitaka. Yebaka ne ko remonter ngona café be na likayab. Parce que mutu na yambeli bino. Abetaka babordi. Après si moto na Juju bio. C'est mec international. Bye. Yes, ouais. Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele.
Voilà, tous les plaisirs est pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur votre chaîne GI Télévision. En tout cas, l'actualité est là. En tout cas, nous sommes là juste pour faire le travail. Dans cette émission, il y aura à boire et à manger. Je crois que vous êtes très bien assises pour me suivre. On m'appelle la maman de 5L, la chroniqueuse, la dérangeuse, la paniqueuse, la femme du patron, la giga. Je suis là pour vous donner la joie, la gaieté et surtout passer des très bons moments ensemble. Non, c'est pas là parce que vous commentez, vous aimez, vous partagez ma vidéo. C'est ça le plaisir. En tout cas, merci beaucoup la famille Libota Oye. Famille Libota Gounagou. Famille Libota Sentiment. Famille Libota Elengue Wapi. Toi, attends un problème à mon touté. Attends qui est athée. Puisque pour la biso, tout est bien, tout est carré. Bana banzami. Voilà. En tout cas, la petite beauté. Na la maman chéra moi si, babi, la maman grand coach. La maman yon des coach. La maman merci pour yon des coach. Chéra moi si yon des coach depuis Londres wana. La petite beauté na la maman bouger un koufi. Bientôt là Kinshasa, to le grand frère. Mes sincères condoléances à vous et aussi Napé Simbote la maman Hortense depuis Paris et encore une fois maman Marceline, merci beaucoup. Maman Micheline Nzumba, merci pour tout, pour la confiance renouvelée. Papa Jean Boudemaem, papa Montemaya, maman Anas, papa la Carla Diva, Paulina Maembo. Le monde artistique est bon ici Yadjani, ou alors est bon qui Yadjani. Bah, préparatif déjà ezali papa la biso apofiré dialogue que la police ou alors l'état ya kuna na poto ils ont libéré déjà corps ya Djani. Ça veut dire bah c'est l'enquête nyonso bah moni qu'il faut libérer corps ya Djani. Donc la promesse c'est maman la biso première dame maman Denise Niakero la distinguée maman première dame a tiré la main na kata makambu ya Djani Faye matangane ozoya ana Kinshasa. Alors tout le monde est sorti médiatique. Il y a Yann Dimos. Tu es habité. Façon ya kolela Djani yangoana na kilo ta mukuse azo yembo ndire mutu eza bien on dirait mutu eza bien te azo seka eloko ebomi Djani yangoyo. Tango la ba yango o lakisa place o lakisa bilo tu bomo na ba vidéo. Alors na ko luka moko ya ba comédienne a ko mettre point de vue na ye. Tomoni leke Djani Faye à sa l'émission, Tomoni via Queen Mada à sa l'émission, ba réaction est de partout. Et na sorti médiatique à leke Djani, il y a eu des gens au EP ba pesi ba point de vue na bango que bango bazana C, bango ne ba koufeli. Ata makamuté le cas sur internet, bazana droit à ko sa l'émission, té à ko répondre parce que et comme si ba ça lombo, bazana mawate. En tout cas dans cette émission, Zouakit. S'il vous plaît, très chers téléspectateurs, en tout cas, Zouakit, moutou attention, tia maï pembeni, tia likayabu, tia café, so attention et matak. Soit moi maï, romela, soit le matin, omela, okitima motema. So attention, on peut quitter. Yebaka ne ko remonter on a café ben na likayabu. Parce que moutou na yambeli dino. Abeta babordi. Voilà, elle s'appelle Diamant Kalanga. Babi maman Koulou tu as famille Libota, il y a sur il y a Bézi qu'on dit la patrona. C'est avec elle, on va essayer un peu de parler. En tout cas, merci beaucoup. Exofungo langa ba mon invité langa comme je viens de dire tantôt na epena ko lukaye na fief na na mabele mame do mabele na ye pour que te me capé ko sala émission maman Kouta famille Libota yeyo. Voilà maman Koutou. Bonjour. Bonjour Jemima Ibele. Bonjour à tout le monde. Famille Libota oye. To jali to zali pe to zalaka kaka. Toujours. Donc mbote vraiment na batu nyonso baninganga mais sans condoléances na Baptiste nyonso. Oto uti ko perdre muto azalaki Luambo na biso. Luambo na biso ya théâtre a uti ko tika biso Djani Faye. Ah mon vieux. Pasi makasi na motema. Nga na omona olo kwa ndoto na ondima na ngati. Mais faut ka na ndima parce que za nzela biso nyonso o biso to lekela vraiment pasi makasi na motema mais na omona pasi on dirait batu ba comprendre que batu faut kufa. Batu faut kufa. Kasi batu oh. Eza mambo nzambe, nzambe nda salango. Kokufa motema mambo nzambe. Eza mambo nzambe. To boyite banzela mususu be ezalaka, maka mususu pe ya mabe ezalaka ko me maka batu na liwa. Mais kokufa eza nzela nzambe. Na lobi bongo pona nini? Pona nini?
nalobi bongo mpo bato mosusu bazocomprendre te liwa ezalaka ntango moto akufa bango bamoni yango g bakomi koya kosalaka baje na bango na internet bakomi koya koloba di n'importe quoi bakoloba bilobaloba on dirait bato basala problème ya mutu on dirait ndeye nini azoyeba te ke ye mpe jour akokufaka mpo nga mpe ata diama nde na oloba bo so nzambe alobi ke napema te na opema te parce que mokonzi apema eza nzambe wana otunelo question mpo namoni okoti déjà mais du moins banda ya jani akufi ngamba ya boso na yamba ok est ce que bokutanaka mpe sur scène wana vie nanga tojoua ebe ebele pa queen mada la reine mère vie ya mami kulangana la grande sœur chérie mbote na yo esika oza donc na joua na ya jani ebele ya jete donc nga mpe na joua ne mobali nanga na joua ne noko nanga na joua ne papa leki nanga donc na joua na jani faya donc nayebi bien et puis na vanda na ye na lia na ye na mela na ye voilà ataka pe moi litoy ya aza mobali ya jani moto ba chérie ya aza mobali alinga yo na lobi aza mobali alinga yo alinga nga te mais aza mobali oh mama kasi aza mobali poso moto alobi ke aza moto ya basi seka azaka mobali alingaka basi mais yo alinga yo te alinga nga te wana ya na nga ndako chance oza na chance ya na nga ndako donc ta ba lo ba siko que ya jani ndenge akufi bongo akufi na basusi ya mokanda labwi na abomi ye labwi na minto oyo donc mwasi mabe ya basi tout ya monde batie labwini parce que apimelaki ya jani mokanda ya jani akufi na susi ya mokanda tout ça komatraite na ndako ya libala azobima na mobali mosusu aboti na mwana bamaka mwana nyonso tu efandeli ya jani na motema ememe na AVC ntina liwa ntango omona biloko ya boye basi ya poto bazoboma koleka sida okoloba nini eza basa poto nyonso te baoboma koleka sida eza na basa poto mosusu mpe balingaka bolingo ya solo tomona mpe bandeko na biso mosusu bakenda poto baza bie neti loka bapo firenze aza bie voilà vie nanga fioti ngoma baotosala soki combien des années ya libala na bango donc merci vraiment na basi ya poto oyo bazalaka fidèle na mibali na bango et puis oyo bayebaka valeur aki mobali basi ya poto oyo bayebi bavaleur ya mobali nalingaka bino mingi nasengi bino merci vraiment eza mpasi na mawa nasi tolekaka awa so nazobosana te ekoza na 2022 tolobela makambo ya jani okaka ye la brine wana abwakelaka ye biloko libanda abenganaka ye tolobaka makambo ya jani oyo ya jani akomi lokola motu esali so ndeni tolobelaka ngo na internet awa mais oyebi so mutu aza na se ya envoûtement ata bopesi ye conseil ndeni na oyoka na ye ya jani ya labrine nga na meka kosokola na ya jani ntango makambo wana esalama nga na osala baémission nayebisi na biyaya ndenge oke wana okokende olibela te omoni makambo ezala na poto nga biyaya poto yango toyebi mpe kaka babetaka masolo toyoka yango oza na bandeko no ebele mpo nde mosala na biso toya kosala tosala deja famille monene donc yo okotika nga te jemima nga na osouffrir obie nga na wala libana na bana yo olala na kati ya ndako ata na couloir no otiango oloba yalala nano alukaluka ti okende na yo ezalaka nango bongo siko na mboka mopaya oyo babenga mboka ezanga tata ezanga mama donc bozobundana estce bandeko no bakopimela place ya ovanda la brine oyo mwasi lokwa nga la brine oyo mwasi nga na okondane oyo te na ofélicité bravo oya makasi oya makasi ti omemi ya jani na liwa oya makasi la brine en tout cas ozomérite yo fo opesa o trophée merci na eloko osali oya mpe na bandeko ya mibali ntango osali yango mpe ya jani oya na bandeko ya mibali tout se pe isi ba awa kaka na se nde tofutama lola na lifelo ezalaka awa tokanisaka te kende bakosaka biso ke so okufi tosela jugement mais lola na lifelo so osala malamu oyo eza lola so osala mabe eza lifelo donc yo mpenza oza démon incarné je te dis aza démon incarné parce que ntango bofandi na mobali so olingi mobali te bimisa ye na ndako na oyo yayabenganaki deja nabengani mpo ani azongisaki ye lisusu kasi obengani mobali akei mpo na nini ozongisi ye so ozongisaki ye quelque part ozali mpe na bolingo nde ozongisaki ye bolingo ok tali bana azongi ntango azongi so olingi osala makambo na yo kende mpo mobali maboke osala na ye mpo ani oyo opesa yaya pasi oyo opesi biso bakopesa yango fois 1000 la brine faut éviter la brine la brine pasi oyo opesi biso yeba bakopesaka yango de génération à génération nzambe nde aza juge
Pourquoi nous sommes corrompre nos juges? Il y a mokili yo. Na mbongo, oluki osamba olonga. Mais les seuls juges, eza Nzambe. Nzamba hôtel na likambo yo. Eza makila mutu. Opesi biso pasi ya makasi. Mutu banda kenda poto plus de 16 ans azongate. Yo la brino kangai na bolingo no ya fuati. Ya fuekete. Te na bolingo te po aboti na azana ya jani maboti na mobali mususu ange. Kasi to lo babongo kangi na bolingo te po bolingo lo kwa se langwisa jani. Alangwa ki bolingo ya biloko aliaka bandeko na biso mibali tango balesa bino biloko bino bosala ba vie de prière te. Ba vie de prière eza bino muke mukilo ebeba. Basi nyonso bazalaka ya Nzambe te. Basi ebele na mokilo bakomo sala ba makambo mususu bakota bakomisa ba mibali lokwa bambwa. Neti ba labrine. Alesaka mutu ka biloko mutu moya kokoloba eza te ata somona mabe moya sala ngo eza te. Balesaka mibali biloko ata mobali azomona mabe moya loba eza te po combien de azoba aza déjà sur les effets ya kisi lokwa kisi eza na kati moya bouger eza te nde likambo tomoni ndeko na biso mobali ya mbinga mobali munene boye engamba mobali akufi likolo ya bolingo. Ah, ça fait mal, hein? Ça fait mal au cœur. Ngata na yoka kia on a mo loka poisson d'avril. On dirait bakosinga na ndimité. Na ko bundana na tuna, na beza la solo bien za lokuta bien de batuka ba publier ba Facebook, o mutu etel la kufi nzoka ezala ngo bongo te. Na ebisio na zanga kimia mukolango. Kimio na zangi. Zamba bakisango fois 10 000. Azong c'est la brine. Dobino tout beaucoup mo bola ke la ka la brine ma. Ya jani daki na mabete. Azane mobile aza omoni mobile. Azakani na mabete bakoda na yete. Basi pe musu ba loke ba lobela mabe basi oye ba deseva. Ba lobela mabile botala. Eza na ngo makambu. Eza na ngo makambu. Ba la ke mabe non. Eza na ngo makambu basi ba la ke mabe po ni yeke ko ya ka epa na ye. Kasi yazuka. Yenda sali yango. Ya sali yango pe po ani. Asala ngo po ani po alinga ko mitambusa. Po tangu deja olingi mobali te. Bobo na mobali foko yo kana mobali. Moko yo okota ba mibali na ndako te. Po mobali wana bando mona ke bando sale pass. E bando sale pass kaka. Ya. Yo somo yo boka bona mobali no. Mobali no boy ko benga no abisa aka na kata ndako wana. Ovana kata ndako wana siko mobali yango akomo na basi mususu. J'aime yo ozala. Denga kuno ko katete o te. Ozomona. E osimba te. Tangu boyo kan deja ozongi pona bana. So ngo kesa makamno. Bima kesa ngo libanda. Poni okosa ngo kana katanda kwa libala. Ba biso mbana ye, ezana kotna ta chambre. Ah! Ayoka nyonso ba osala. Nzambe na ngai. Ayoka ngo. Yana nga kufi na pasi makasi na motema na tortille azomona place okende te. Oh, basi ya poto. Basi ya poto. Bo éviter hein? Bo éviter hein? Bo éviter basi ya poto. Basi ya poto bo sara mibali mabe hein? Éviter hein? Bo éviter quoi? Ah. Bo éviter makasi. Bina bato boboma bato bozo boma. Ba bato bata Nzambe. Et puis bino pe bozala bande kwa mibali. Bande kwa mibali pe bakoyaka na bolingo bande kwa na mibali. Siko tangu bino bosala bande kwa mibali batu bongo. Bozo pesa ba famille batu pasi. Suka nango bozwa nini? La brune siko zwi nini? Yo pe mobali yako kota na kata ndako. Muninga no mobali bakomisela kwa kiseki. Yo koti na kata ndako. Ozoya kozwaka mwasi ya batu na kata ndako na yo bangi te po mwasi akoti si yo papa lelo ozwi nini okolata ya jani na nzoto tina suka yo pe mobali olata ya jani tina suka nga tina otanga komolo te pona fula yo me okolata ya jani tina suka bokende na lilita omoni yo baosala koleka oyo osali ya jani yo pe okufa tout se paye ici bakande na otoloba okufa. Voilà. Omoni nzamba nzambe po ni a permettre ki mwasi no yoka po filmer. Ababa bengana. Abengana ope. Do bino kuna bo makasi na okota imario hein. Yango bande ko préparer déjà nzano boma muninga po yo remplacer ozanga kimia na vina. Omona vina o. Ozanga kimia otambo lokwa kaina. Balobi kokufa na kobika eza na pouvoir a munoko na biso. Nga lobi etake sera jani. Ozanga kimi otambwa lokwa kaina otambwa lokwa na makila jani jani otiko te tiyo po okufa bolingwana yo nyoko makoleka jani OK nzamba onyoko lokoleka jani yo ozanga kimia voilà quand des familles jani ezangi kimia ne ozanga voilà les tensions est un peu licolo voilà on va essayer un peu de prendre l'image Jani Fay akufi atiki biso ba comédie ba olela comédien mon côté a sepé na liwa Jani mais ko kamwa na biso za nini
papa na biso Yandi Mosi autant ozaki na pasi awa bakomele to bakaki souci président Masumu président Elombe bakokuta na première dame basenga aide transférer aucun na Afrique du Sud basali opération ozongi kitoko santé zongi bien et lelo be Jani fa ya kufi olati kilote ozoyembelo ko bomi Jani yangoyo. On prend d'abord l'image et puis on va revenir. Yangoyo. Eloko bomi Jani yangoyo. Eloko bomi Jani yangoyo. Ememaka na poto yangoyo. Ebomaka bato yangoyo. Akende ki poto pona yango. Eloko bomi Jani yangoyo. Voilà, vous venez de suivre l'image Yandi Mosi. Ça fait très mal tant on talango. On dit via Beli Moutou. On dit via Bastanga Bele Makaso. On va vivre ce que ben d'ailleurs au kata mkie. Kota la vie. On va prendre le respect. On va prendre le tomber ma casité. Mais viens n'engager la bonne moi depuis te eba Yandi Mosi tilelo. Au sali à tes fort monter pour comme un boga. Ok, naze le mabe, mais là ça t'a moins fort. Moi ma futa, et ça moi choko na bongata. La vidéo ndo bini. Quand on monte vidéo wana, diamant kalanga, et ça li ondeni. Avant la tala ngondenge na moni boye, batindela nga image en déjà et pas mbayo Kevin à Paris. Bayo Kevin. Ayoka pasi koleka. Abi po ni ba comédie bolinga na ate. Po nani kota la âge ya Yandi Mosi. Vieux. Vieux. Oh mukolo makasi. Eh, faut éviter hein. Faut éviter hein. Vieux, faut éviter. Vraiment. Vieux, faut éviter po nga na yaka mabe. Nga linga te bato basakana na ba mort hein. Na linga te wana ya di pota pendo biso baluba to loba. Di pota bêtise. Ofandi bana âge na yo. Pasi ya muninga. Akufa tiki bana. Yo vandi olati kilote, ozo bina, ozo yemba. Eloko bomi Jani yango na âge na yo. Est-ce que ça maman ne wana vie? Vieux. Vieux. Vieux Yandi Mosi, faut éviter. Faut éviter, vieux. Yo posara maladie out. Nana lobela ka te biso to leka na internet a to belela. Po batu baya. Ba soutenir yo. Eloko lingi basala ote ko sala ngo muninga te. Vieux so yo kufa ki basala ki oboye. Anga yeba ta kufi déjà. Te bande connaît ce que ba engesa ba onde nini. Po yen nga kufa déjà azo mona te. Na biso moni mutu soki nanu bakundi ete ha. Azala na biso. Wana olela kana stina. Azala na biso mutu so mutu atika ozala na biso so bakitisi na kati ya libulu boye. Ndatiki ozala na biso. Siko biloko wana ozosa Jani ateni otabita vio na ndo seka na ye. Vio na ndo mela na er mususu. Vio na manda otambola na ye. Vio oyo ta eloko asalinga. Ah vieux. Vieux. Évitez. Faut éviter quoi? Vieux za mukolo. So comme na ba perte à mémoire faut que na hôpital. Kende na hôpital baba na otalo mutu ba ebelo ni ozo sala. Bo excuse nga na fingite. Mais na lobi kaka. Po eloko sali e mona ni ondie vie na biso comme na ba perte à mémoire. So mayele comme ko kima yo vie. Eloko mso avo sala oko benga ta bana otuni bango. Eloko na nina sala vidéo oyo. Na o sala bio bien na o sala mabe. Vie, faut éviter. Faut éviter hein. Éviter vie. Potoya. Même ceux qui comprendre. C'est voici boniko. Boni ya mungala. Ba bien ça comédien. Tena tuni ya mungala. Ko msusu bangala nde balela batuna badasi na biso baluba. Ya mungala. Matanga kwa mbalo songo. Mbalo songo telinga nzembo na bino ya nini squat. Ba linga babi. Bongo mutu mbalo songo mutachela kenzembo. Ba bituna. Tanga sel ki video se ya mbalo pasa ki wana. Ya. Botu ko ya Freddy azana ni mutamambo wana te. Yela nga Freddy. Ye Freddy asirespectaka. Atai kombo na eka po esanzemba bangala. Yango atangi kombo na. Vie faut éviter hein. Ça makamba mikolo basalaka. So moni ke olela na yo te. Ofandi na yo pe muto obligé muto alela zate. Muto azolela Jani ndenge oya yebeli ye. Ndengo yebeli Jani ndo olela Jani. So ezaki yo Jani nga sa eloko ndenge wana te.
Yaya kola ko. Papa kola, papa kola. Za mukolo. Ba mukolo makata na vie na ona sima. Mso tika na 2 ans 3 ans. Nzambe ne mtu ayebi. Faut éviter. 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 Azana no yo sakana nzambe yebi kalkila nzambe. Polo bagazana no. Yebi kalkila nzambe. Kalkila nzambe nzambe yemonde mtu ayebi. Mtu amukila éviter. Oh ya. Ngalo kasi na katile po ya za malade. Abelaka. Oni buzoba boyiko. Bakola tubuzoba makasi boyani. Aussi buzoba na siriki makasi. Ako ngaza na linga te bato basakana na ba mort. Mudo sa kufi. Yeso jani azaki vivant. Anga tika sa ni bache wana. Anga sa ni ngote asana obo jani akufi. Oh là là. Faut éviter hein. Faut éviter vieux. Aseki penda pandi mageza bonde bana baloba. Minu nyoso libanda. Minu vieux. Faut éviter. Éviter benza. Voilà, ça fait très mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal, Yandi Mosi. Tout se retenir qu'après le respect nous posons mon colo. Pardon. Mais héros, le monde a birin. Bordi écoute, birin, pena tout. Pour les gars, kenda ba place moko bondie mama ele na bango batika ngo place moko boye sikoyo buzo bande balata bakoma oya nango na télévision ko sala batu sondeni yaya botiko disa public ko botiko distraction na bino boya nango wana wana za foot mo za kwa voter batu ou bien ça nini na age na yo biloko na kutu eza ba jeune basali yango te yo tata oko bota pe biso batiama oyo abe oui bonga za mwamuke atande mwamuke otama otalanga bonga na mama ya batunyoso na monde théâtre oh oyendi moso ko bota ngati oh bongo yendi moso na mwamuke ya koza ba age ni ya na ebi age na yendi moso à peu près aza mukolo ya muto abandundu batabandundu ba melanzoto toyeba te na pas mu pousser kasi bonga tayo mo atande bébé. En tout cas, ça c'est comme un ndengwana oh ba jeune garçon ba salité. Yo siko papa o edikara pe masse. OK, ça eloko ndengwana sali pe vidéo po bike vidéo na otambula otambula. O luka nde base. O luka base ba toka. To pesa yo base. Ozwango. Vieux. To pesa base. O zwa pena base ki toko. Et puis base wana au moins ba buzoba. Ya base to pia yo. To pia ngo pena netinga diamana o pesa base ki toko. O lapa. Pour comprendre que bino ba mikolo ya monde théâtre bo se respecter te bo lingane moi mukie moko loba bino likamo bo na simo diembelie obika loba na ngaboye mais ozwa base konyo kwa mate ya musika te. Voilà donc ma réaction est de partout tout on va message m'appelle par rapport à vidéo ya Yandi Mosi et suis makasi famille ya Jani bazana kanda ata yo moko oh maman ya Jani aleli oh baleki ya Jani baleli et ça li passe ming na motema. On prend d'abord l'image la petite sœur propre ya Jani oh ba comment tient la miniature par-ci par-là. On prend l'image de la petite sœur et puis tozonga pour continuer l'émission. Voilà, merci beaucoup. Naleka Jani ba mokimo me comme ko finga leka Jani akufira kindumba oboko mokimo bimba akufira kindumba ka Jani. Yana lo ba non numéro 1 ya Yandi Mosi. Dana ndo sana na couper wana yo ba mto finga pa Jani yo. Omoni ngata za muketa ndo la sona TV na ndeko kima. Na bi mama muita o ba Alexa Gorine. Mama na zaki Gorine. Papa ndo ba sangisa ba boto pe. Yo ba ndi so ko finga yana biso pe na yo. Akufi mazaboga. Yo molai. O umbe na poto ba mbula combien. Me obonga ka te. Moi jana pesi mino somo na yo pe na nano so ki siatula ndeko na yo. Yandi Mosi ndeko na pa bokomo bomone bemba Jani okola papier bokomo fi bolandi akufi mbomo ekebe bo na ndeko zawana na botika na mwasi moko bions bona base belé bobota mbase belé kulula bota ba boti bana 12 bolobango. Voilà wana ezaleki ya Jani Fay o bato ya comme côté na ba miniature réaction na ye na habité diamant kalanga après vidéo ya Yandi Mosi leki ya Jani aleki alobi balobi ke tanga daka mwana mukie tanga otala Yandi Mosi longa Yandi Mosi banaye ko bangisa ye kasi Yandi Mosi longa mabe bongo siko ba ja fingi kasi yango omoni mutu so sana buzoba ba dégrader yo ba okitaki mkono na se loko ya kina buzoba famille ope ba yoki passe ba mo loko ya ko tiola bango afike c'est bien alobi bien bongo siko ata yo moko nga sana passe na fani na zolela yo yesko na ba propos na yo
na ndeko nango akufi alenga siko na obetelo maboko nga pe na ofingo kana pasi wana ezaka nango nga namoni asali mabeto asali bien voilà ah ben oui asali bien penza parce que mutu so oza na buso bafu bazongiso penza giga ozonga penza bakelo na salaki eza mabe soki azalaki yaya moko papa moko aza mayele ndenge ndeko ya jani oyo asali bo alinga aleka penza abi nasalaki yango na ndenge mabe te peut-être so yanga kosa ta biso abi nasalaki yango mpo na bo nasalaki yango mpo na bo lokwale alinga ke nango ata bongo mais loko ke nango bongo to tika bafinga yaya mutu so oza na buzoba bakolongo kaka oui bomi jani yango ata yo moko ye moko yebi eloko alakisi bongo ngai na age na kosala makambo oyo asali wana naleka mpe nalobaka eloko ebomi jani yango en tout cas ça fait vraiment mal mais kaka na kati ya video wana ya leki yango ya jani alobeli yandi molai mabe alobeli na setula mabe parce que ambassadeur azaki na besoin d'artistes au bazan na comité alors comité est délégué molai na papa na biso siatula bakende mais ambassadeur asingaki veuve malgré que la brine alobaki ya da femme seule mais pour l'ambassadeur abi loko la kufi na ndako la brine na mama bana yepe aya ali kaka na video wana leki ya jani alobi que non ba molai ba lo koso ya mbongo ba kokokokoko mais la brine kula ba présenter quoi que non mwasi ya jani oboye siko alinga basa neti ndeni côté wana siku ba babia alobi mabe makasi côté wana alinga basa oui alinga basa ndeni ba basa posa ba ebembe ya jani ya ba mona ngobongo te siko banga basa ndeni fort na bango bayebi so kasi na tuni te banga basala ndeni effort na bango effort na bango te bato mpe so bazolandela makambu mpo basala ye mosusu basala bino esengo moko boye fo ozala mpe na kimia maloba ozo comprendre toboyi na biso tomoni akepa ya ndimoso na lobi nini alobi bien mais eloko mosusu fo oyebaka ntango osala yango ebembe wana ezosenga mbongo ebele mpo eyawa ezosenga makambo ebele mpo eyawa ntango baninga bazwi ntango na bango bakabi yango mpo na kolandela yaya ozala na respect na ndenge mabe te na ndenge mabe fo pesa bandeko na biso ya respect epuis opesa bango merci c'est normal il faut bakoluka la brine bakee na ye yaya bango bakokatisa makambo esalamaka na poto eza makambo esalamaka na kishasa yaya fo bazwaka ye parce que bazalaka na ye oui bazalaka na ye fo bakende poso ye baboyi ne kosinya basala biso mpe nko ozomona te kore eya te bakunda ngo kuna mpe tomona yango te babilo mosusu tofacilitaka bato ofacilité mutu yo oza na kanda na yo oza na badécision na yo ozoluka eloko no osa neti nga diama nde naza boso naokalikile yo naokango deya na motema na nga naza na ntina te ya osala émission naloba naa na ntina te ya oloba pourtant nalobi na sisi yango efe obanda otambola obanga nga ozomona mais eloko nga nakangeli na kati ya motema naozelaka tokutana nofarafa nde naozela eloko moko bo naozela ye tokutana na ye po moi koloba bona internet tolobaka na biso tolobi ozwi makasi mais nga sikoyo na ozele tokutana na ye na nzela nani wana tokutana na ye te kasi nani ngaka nauta osambwa awa te nasambwaki awa naza lesbienne bona bo tokutana yaya nazali na tante ya koyemo biloko mosusu moto afingi otalike moto yango fingo aa problème na motu aza examen omoni soko mandela soko ye korépondre ye omona ebimation nde me tokutana o yaya tokutana se matanga ya jani yonga nazomona eza pena pike yaya pike nkande olobi tokutana sikoyo fara boye sikoyo tolobana olakisanga bapreuve esikoyo yo omonaka nga na ndenge okanga nga foto oluki opiblie nga tokutana nga so naokalikile naza na tante ya oleka na mpe so position na nga oyeba position na nga te na ofanda mpenza kimia na ozeloka ata tokutana na oyeba yo na olemba makofi na yo sotala makofi ya libende etobolanga mokongo na ondima donc lelo botongo bakendanga ya jane comme lokwa bacompte à rendre na biso mutu moko boto ali na problème tokutana kaka na matanga tobuna matanga tomoni 7e na place matanga eza na etietiri des comédiennes moko on bato balobelaka baba mpuku kuna mibale baye po bamenace moko alobi na ye po tobunda yebi na kosakana na obunda oyebi na kama ona ye po tobunda na kanela ya mutu yaya bitumbe apema ejemima bitumbe apema bato balobango katika alobi ke na ye tobunda ya so batie mpe amoni mpe bato akokabola mpe baza tokutana batanko moto akokabola aza tobunda
tobundaka tolemba tika yaya bitumba biso solo bake na yo poto bunda biso po moni batu bazo bike soto nto sima na kabo tika batu ba filmer ba moni ya ko bangise na matanga sayaki mais siko neti biso batu to ba teti o bitu ese beba na ngo epeta oyo bisinga to bunda biso yo sa je mais nga siko na temi na bito bunda ka lelo beta bonga so na beta okota doute mais nga siko na biso yo beta nga lelo na otika te loko epa beta nga a beta nga kaka do beta nga olemba nga toki ke ba batemsaki na kiti ya so oh yaya bonga to yo moko ya jana camarade na ye bi ya jani avana na ye ajoua na ye ba ba ye bi bazo yo saka ba distraction ya mvutumba ya kindoki na bango ezanga mutuna mako ba ye bi ya jani mukolo ndengo na muto baza considérer même na mboka na biso moko alors yo impuku moko bolo mo ezanga mutuna makolo olingi ka oya po bachoka yo faut éviter éviter ya jana muninga na bino to moi ba compte rendre na bino to kutana baba to bundaka place matanga te to kutana baba soko bunda to yoka ba swali peka na matanga ba caméra eza yaya te na so to bundi libanda pe batu ba so pe na ba téléphone ba oza ba boki na YouTube ah yaya na matanga to wana baza na respect ya janite baza na respect ya jana muninga na bango te ya jani aza luambo na biso bata théâtre muninga na bango te Franco alia mbongo ya théâtre koleka bango bango balia mbongo ya théâtre toyebela bango wapi tant tonzi ngeza CD tomona bango te toyebi bango te ba komona na kaka ndenge internet apesi mutu nyonso chance ya oleka na internet oyeba pesi mbongo mbota likasu oke na yo nde yango toye kokutana toyebani pe nani kingandi toyebana te biso batanga biso na ba CD batanga biso na ba cassette tolonga na époque ya cassette tokomi na CD wala yo bamona nga tisa lelo nga na tisa lelo te nga na artiste lelo te na ba ya Gabi na cassette na ba ya Gabi yaya nga na mutaka ka na joua na Gabi na banzo yaya yanga na joua na bango nyonso wana ozomona na mutu to na joua na ete bango nyonso wana lelo so likambo eza na ya témoigner onga na oloba bayebi nga bien nyama na scène yaya na pesa wale meya na mutu ti ozomona nga na za artiste lelo na lobi te internet te na banda te yato kala poka monde na biso za mabe mingi yango mona ba etufaka bato ba kotere leki bata ko etufe donc so eza bongo te ngai na ko beta lisolo mususu na monde oyo mais so na vanda boye ya mona tala kaka bona sina yeba mokili yango nde eza tokende ka bongo ndo moninga na kumba na bongo yo yebi no jani te eloko te bokutana na ete bosolola te ozoya pe osala émission ya makambo lokuta oyo makambo lokuta ya jani to oyoka passe yo yebi oyo oyoka passe bino boya lokuta makasi oyoka nango na internet bino boyebi jani ozwa ata chance okutana bino boya monde na théâtre bokuta jani akenda poto boye na nsima otikala to kozwa chance ya osolola na ye te obia kojoue na ye te ya fai mais so boye na internet aboyela biso makambo lokuta bosala bongo po ani lokuta na bino bobandango kana 2024 boko bongo na ta motema te bochange boko moloba vérité bino banda bobanda bemission ya lokuta kala bosala yango ya kofinga lokuta ya koloba ya lokuta bokosela kaka bato makambo ngai oyo nakosa ngai nabanga omoni nga nabanga levitique eloko ngai nzambe akela te epa na ngai mutu so akokela yango epa na ngai te nabanga nzambe makasi parce que ye mutu apesaka ngai souffle de vie lelo so olobi nakufa na okufa nakosa eloko ate ka kambio nde ezala nao kitoko bongo oyoki kambio kande ezala nao kitoko bongo oyoki okambio kande ezala nao kitoko bongo ayaya lokola oyebi yango te fandaka bongo bato bayebi yango baoyeba ka kambio nde ezala nao kitoko kambio eza nini nafandi na ngai na ye na limi na kaka yaya yaya kambio ye makambo mpona mwasi eloko nzambe atindelanga na mokili yango wana bongo siko ngai nazo na bbc makambo nzambe atindelanga nga naye okoma muta boye touche nini basala nga ayaya ngai te yo nde mutu ya touche joue nga te okosi ya osakana te yaka na makambo solo so ye na makambo lokuta awa nga mpe okuta ngaka nga aloba vérité makambo yo osala kolatisa ngo nga te nga na amona nzambe na banga ya nzambe elo nakosala te nde yango
ata pasi elekinga pasi elekinga ngai na na bumbu bo piolo la bo ganga mwana bumbu aba oui na mwana bumbu naza mwana bumbu ba ke bino nda boza ba salite makasi bana bumbu ebela ba leki bino na olata et puis ba leki bino na makambu na ye na bumbu na la koksi na nete mete pa na nga na eko fanda e pa na nga na futi mboko na nga garantie na vanda na sima mutu te na boy pe ko vanda na sima mutu yango na ye na bumbu bon moni nga na uti bande de bande na sauter na ye bumbu faut éviter yo faut éviter soki na ngo ba obenga Mandela faut éviter hein éviter penza na ngai to yebani te oyebanga te oyebi fi na nga te oyebi sika nga na vandaka te tika kondimisa bato makambo alokuta na internet Mandela savandika na TV star meyo Mandela ebi fi na nga koleka ngambo Mandela sala ngo kitoko yaya lobela star na yo fula star na yo ovanda ovandi penda boye na kiti batio na bato bayambako bayambi oka pokosa makambo yo torti ninja yo yambaka ye kaka aya koloba mama lokuta yanga yo mkono yelo omwe mkono yelo mwende ngo kosa ke ofunda nga la parka gombe ofunda nga la funa nga na amuta funa ofunda nga la kalamu omwe na gombe no kenda ka osaka re grave oyo funda nga la funa ona olapi so penza omwe loko yo yambake boluka babesi loko nga za la problème ne ya ofinga ye nga na sila na batu na nzela tokutana yema oyebi torti nzo yamba ye torti ninza faut éviter nga na kombo na Yesu nga chako kate olianga bambongo na ngebele ha na chako kate na libero na mutema nga meso ni na kotiso na kotiso nga na nyama na etumbo beta nga ti olemba obeta nga ti ongoka munene na nga obeta nga ti olemba yo tortilita keba na ngai éviter penza na yebi so ka bon en tout cas jusqu'à là je ne maîtrise pas torti ninja ndenai ba boyebi torti ninja bokomelanga na commentaire torti ninja eza nani oyo ba torti ninja ota film torti ninja na torti ninja dessin animé pardon ya torti ninja otala te o mo torti ninja nda sa a côté musulo kwa ligorodo lokwa soni makone sala bo akaka virgule atengama sikotana ba chroniqueur nyoso o aza na forme wana ye wa torti ninja moi c'est mobile aza mobile torti ninja torti luka bango siko kelo sa devoir o luka ye wa torti ninja azandeli makole baluka we aza tengama bo akaka virgule asala boye koto asala lokwa vimba koto asala lokwa sondeni na mutu na eza munene boye torti ninja lokwa cobra yipezaka deux fois deux fois ko bami bale ye wa torti ninja nakomi amekanga torti ninja mekanga mwa liboso ezali mukie nga na mwasi atembe kombo na kalanga elakisi mwasi nga na muluba 100% me nazala kwa mongo so oluki nga makambo yika mpiko so oyiki mpiko to olela mama nga azaka bongo na mwasi mobali tokutana na yo na kimobali kande bobike na mobali tokutana na yo na obunda na yo na kimobali so nakutana moninga na nga mwasi na bundi ne mpe na kibomwasi nde na olapisa yo yo Mandela continue na kombo na nga simba nga kaka makasi nga mpe nalingaka moto asimba nga omoi loko osimbi nga makasi diembela no nga kaka na kombo na nga loba no bilobela oloba me Mandela tokutana konyokwama te nga tokutana esalaka nga bien mpo na benga bevi kondi la patron na mama kioma kombo efanda nalalila mingi na bi mwa mwasi oyo lokwa bakangi eboye Mandela lelo mpe bokomi Mandela donc Mandela tu as un devoir donc yo faut lobela nga yo faut luka vi na nga ozoloba wana kota lesu na mozindo yo le faut lobela vi na nga omoni yo comme esclave na nga moi 2024 yo faut lobela nga eza ordre mutu na yebiso jemima mutu afinga nga ayebi nga te maleki afinga nga afingi nga mpe makambo alokuta nga ye na vandi yo omona libumu na nga te naza munene libumu na nga eza munene libele na nga ekoma ntina genou tala ekara genou na nga tina libele tala mutu aofinga mutu bango balokuta azangi ne likambo ofinga nga ya naza nde mona yo te nakonda mikau te na nde mona yo te nga na muluba naliaka fufu na nga masango na pondu na nga mai likolo na nga matembele na nga mai yango ebokola nga
Et ça que nzoto nanga eza pété pété. Tala ngane na ça. So na pesi yo âge nanga. Na nzoto nanga na ça bondi matene longi nanga. Mais ta siko longi nanga na yo. Wa mukolo maintenant. Yaya. Ta siko longi nanga na yo. So ba si pété longi nanga na ba che ba tuna na mukolo. Yaya. Ke ba nanga faut éviter. Éviter nga makasi yaya. La pa na yebi yote. Nga na yebi yote to kuta no pa saratola. Le quoi na yeba yote. Oninga okota na vie nanga. Ke bana nga faut éviter ke bana nga o maso ngo pesa nga kindoko ma kindoko na mino sanga na po pianga na esa bino na binga na muntu mukwabu nga na mo na chef kutimie e pa biso kindoko kota te po biso boto za da bandoki biso to za bandoki ba chef kutimie ba za da bandoki to za da bandoki doki no mukie okokanga to so luko pesa nga ngo nga diama okokanga te pona oyo vanda mutu mo yebi ete oningo ndimisa batu chemima likambo mutu asala te o mutu azala te o yaya ta munoko munene nga batu babe ta munoko munene ko lisoko ya mukombo so ebimisa mwana ke bana ngai na finga ebo eba finga kinga ke bana ngai ayo munoko wa munene se vimba liko vimba na se loko lulu yo sakana nga ke bana ngai na tikela ki otampo na olaxo ke toi niveau mon côté ke bananga au moins munoko no ngulu ke ça c'est notre chirurgie le corps ça ozaka no mwa mobalo ça chirurgie faut comme mwasi babosa ndo solo munoko ça munoko ke bananga batela munoko no munene wana ya le corps jipo ezanga élastique ke bananga o le corps finga ma finga buzoba bandeko nanga ebele bazakuna na poto bavandi baotala eloko mobo onga na tambola na yete na solola na yete toza ba camarade te aleka ko bambanga likambu mobo onga azala na ngote yo na ba défaut be na nzoto no kombeka ngate ke bananga na oyebiso to bandinga te nga futela ndako éviter pesa nga respect na yebi passe à fin du mois la futa ya futa ndaku na mai na courant na ndemo na binote batu bofanda na basima batu ofanda sima batu ose ba futelo courant ba futelo mai bala mbe folia faut éviter ngana mutu na bimaka na tona ke luka mbongo bana nga ba bima na classe bana nga ba futa classe bana nga ba lia et puis na lamba chaque jour faut éviter. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tout ça la musala au kitoko. Soko lingara ngate. Yaka le bate makam na ngape ya solo. Vraiment. Oh. Ko créer nga ngama Oni boyko. OK, toi na ba famille, toi na ba ndeko, toi appelle ba chérie. Neti kutu ngayo. Neti kutu ngayo. Ato liko bebe c'est la réputation. Perte à pamba. J'ai un homme qui m'aime. J'ai un homme qui me connaît. Hein? J'ai un homme qui me respecte. Hein? Que quand il faut éviter, hein? Il faut éviter un moment donné où on va chroniquer, ça quand c'est chroniqueuse. Pour la moi respect, pour la chica. Vous voyez, parasite n'internet, vous avez un côté de la classe, na tangé la na sindi micro, na l'école la TV, na des cahiers de charge. Comprenez? Na YouTube parce que télévision mame. Donc na tanga musala o. UNPC yebinga. Jean-Marie Kassamba le président a yebinga. Yo ba yebi na UNPC. Yo ba yebi na UNPC. Na ba konda ba journaliste tout ça ba yebi. Tango tout mulanga. Tout ok kuna. Nga ba yo défendre nga. Et bo yo. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot par rapport à cette émission. On a vu que matin, moi, on a linga okita moi mke lezo. Vraiment. Internet sous ça mke. Na bato yo so vraiment bolinga nga bo supporter nga na attitude na ngai. Bolimbisa nga po ngai eloko nzambe na nga salite le kanga na mungongo te. Gorge sala nga passe. OK. Nga linga te muninga na nga mo sa obeta nga tsuki jamais ekota te. Bolimbisi penda na bato nyonso bolinganga pe na linga bino vraiment mingi. En tout cas émission onde leki wa sepeli na ngote alimbisa ngai mais na kena ba propos na nga vraiment ndenge ezalaka pona répondre mutu moko boyi. Pour moi na vanda ki silence mingi amoni on dirait lokwa na bangi te. Nga na respecta bato mutu so aza na pasi na pesa ke na autant. Ya bo moni nga na ya kite mais na yebo so yeto ya. Do ezalaka nango. Do bolimbisi na bato nyonso na sali bino pasi. On a yaki na bandenge mo boye
na comme chuter na bandé mo en tout cas bolimbisanga vraiment na ninga bino mingi mbote na ngapita na la reine de Lille la reine de Lille mesdames kuna la reine de Lille mata kitoko pembe na Lille donc mesdames kuna mami balingi chimwamba femme à longue jambe moi ça pembe na Londres moi ça pembe à Moulaya ça ka emo na Londres bande ko nanga nyoso na net mia somona Jiliti Tenge depuis quelque part Bobo Trésor on a rife matondo na Paris on a rife matondo na Paris vraiment voilà on a bijou fiengi moi c'est un bon on a à Paris il y a pembe donc et il y a des actions TV Eric Mbaya mobile Moulay na à Paris voilà on boza tellement belé donc vient nga Babi Montana mu fini kwa lingwala Babi Montana mu fini kwa lingwala muto a fini kwa lingwala Babi Montana a joyeux anniversaire à toi mon frère Babi Montana mu fini kwa lingwala vient nga Adrisha motomètre Beba Adrisha motomètre tia foin vraiment do Adrisha na lingaro ka vient nga ata batu basana net ba dribbler mais vient nga na yela obango vient nga Adrisha motomètre ambassadeur Raymond Singa libulu ezanga suka ambassadeur Raymond Singa libulu ezanga suka vient nga ya ngiringi veut dire ya tonga ambassadeur Raymond Singa libulu ezanga suka vient nga zaka yo batu nyonso bolingaka diamant kalanga ngalula muluba mwinduka nde na lobaka na ba bolinganga te nga diamant na lela bino fort à jeter donc ça no jeter kuto inanga po ozwana lo tenga na okonda te na yaka munene yondo okonda po ana makama bena kati na yo famille nanga mobimba o bazolela Diani na poto na lela bino ko ba vient nanga de Londres ba vient nanga Molai ba vient nanga yo apo Firenze ba nani ba Maxi Bondowe ba tunyoso vraiment bosanga ba yana nanga Zena la guerrière voilà nazomona la grande Omega Sarah Moussaou batu nyonso ba mameyenga onyoso boza toza ebele bakende ebele ba mère evala ba vient nanga ngadios donc ba sai bino nyonso boza kuna ba vient nanga Devos ba Irsil Pechanga donc bino nyonso boza kuna boza même moral vraiment to bungisi ndeko la biso azaki être cher pour na biso en tout cas nzamba lola apesa bino makasi ndenge mo pe na biso batoza to tika distraction to tika vraiment distraction to lela ya Jani azali muto ba polémique te ya Jani azali muto reçoit na te so za likamba lobelo kambala mo et si to lela na ndenga bien matanga ne eya awa nzamba sunga biso na kimia merci beaucoup na première dame merci beaucoup na première dame maman na biso Denise Nyakero maman ndengo che biso maboko maman merci Nzamba lola azongisa ya mingi ndengo tali biso vraiment na miso no amawa merci to robosa na raté na bato nyonso ba soutenir biso na matanga auto sala ngo ya Jani merci Nzamba lola azongisa bino mingi vraiment soki yeso azongite merci lisu na yo chemima lelo yelingai tonta merci pe na bana bumbu na lela bino fort ponga pe na mwana bumbu donc na lela bino fort ba yo so bumbu camarade ngama tsanga azate malheureusement donc na lela bino penza mingi donc toza to akana bumbu ata bolobi to longwa te awa kaka toza to luka na ba solution na sima to longwa yo vanda no zo msala ofinga vanda no shebino vanda epa bato oyo ke loko. Voilà, tout est bien qui finit bien. C'était avec Diamant Kalanga. J'avais dit que vous préparez mon attention, tiens-moi les kayabou, tiens-moi café. Na bosani mbayo pardon limbisanga. Mbayo Kevin. Mutunanga kati mbayo Kevin. Depuis Paris, Mbayo Kevin. Voilà. Moi, moi bien sola bien Mbayo Kevin donc yo yangwa ngala bosa la ministre boka ki déjà donc zaka yo. Voilà donc bon moi que lelo na changer na ngala comme na mutu malamu na changer na ngala na boy obiki na boy que na ngotuno mambaki ki bakanga ya dudu PD mais na azolo kumo foto comme la sur moi na ngaita déjà otuna ngoti ya lelo ko betenga lokwa ngongala mutu chemima tenga ina lingite na bamina ngase ko badeli siji wala ya somo ya dudu na ebisio te ko na suka melikambo pe na te likambo oyo betinga ngongala mutu chemima munoko to chaka munoko yango mema biso na kunda munoko ondima te na vandi penza Natali nga biso nya boyaya nga to babamboli nga lesbienne so lesbienne na buzoba na yaya pour éviter
évitez yaya évitez yaya nzambe ça biso ngolu Baptiste to zo mbongo ko pa bilo mso mike ezala po ba lokoso mbongo yemi ba biso na ba futilité mo yeba kike ebima te ebima yaya évitez yaya na boy na ka oloba ya nzoka to so ba double cible ya ba sima ba mibali na biso mona komo denda makambo ebele nzambe na ngai ezangisanga kini eloko wana elalisaka bongi te Yesu mima yango bato bakoma omona pena baki lufuila na nsima yoka tala bulu koto nzoka na katikati mondelo naboyi na nga mbadi na tiki pardon mama mima la patronne napesi yo mbote la patronne na Belvi Kandi wala patronne na ngai la patronne napesi yo mbote me makambo ezoleka na monde oyo yaya faut éviter yaya éviter na ya te yaya leko de mentir yango yaya na ya te mama nzambe na ngai o makambo nini oyo likambo nini oyo na monde na biso makambo ebele batama te comme na tanga suka je manza mena azoli ko exposer biso munoko ebele Yesu zonga bokino esili kokufa bakosi ya solo baye kokosa makasi loba nzambe yake ofele ele komi ya kosoma yo mto bandinga te oflatenga ngao na bosa na kia yaya te ya pardon ça yo te na ndimi ya dudu yaya na bana tio na se na bana ba sujet te Juju bio respecter mobali ana moi flan respecter ana mobali amuta simate respecter ya dudu na biso. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'ai maillot ça moi ma bien pardon mais na pardon et c'est na somme na bangi. Voilà, ça na moni on a téléphone na na biso et ça ko bombe ko ba poa kelongo boum na surtout ki mama na biomba kamni na mono Yesu zonga pardon to kufi ba comédien abata sima ba liste za bobima moko mais la liste na bino bo tia wana bolongolela nga ya Constant bolongolela nga AG Omar ba misu bo classer bon mais bolongola nde Omar na buzoba na bino bolongola Omar ba mibali ba sime komo ningala bango so balati patrati veste oma veste sel ma papu bona sima nzoka pumbuka avion Zambe limbisa nga bande kona toto silisaki mais likambo na koleka ngo te te pardon j'aime pardon na lembi nzamba lula ezonga ka pour ça l'émission na diamant c'est pas facile pour ça l'émission na il faut la bannière solide parce que je me retiens un peu. Donc merci beaucoup Nelson Mickey pour l'image, merci à tout le monde, merci Nabana Boubou pour la hospitalité, merci c'en est fini pour aujourd'hui. En tout cas, si vous n'avez pas aimé cette émission on a le barango déjà na rappel ensemble tout plaisir té na rande au sa musala c'est sûr penza. So on se pète penza. Donc etalinga pété. Bon, merci beaucoup. La personne mote na Juju bio. C'est mec international. Bye. Yes, Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso.
kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.